Coucou, coucou la famille, un bon déjeuner dès ce matin. Bon déjeuner, bon déjeuner, bon déjeuner dès ce matin. Bon déjeuner, bonjour, bonsoir. Ça dépend à laquelle vous allez suivre la danoise. Au boto, bon déco, na katia mabota na bino. Vraiment bon déjeuner, ningana ningana. Moko poiti, pourquoi pas maï ebele. Et ça la cabe bien na tongo. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à laquelle vous allez suivre la danoise. Boboto bondeko na katia mabota na bino. J'espère que vous allez bien. Bon déjeuner. Nde yango bile ya tongo na sous les baobabs. Voilà, shalom na homme de Dieu. Voilà, bon week-end, hein, début à bon week-end. Et puis, en tout cas, week-end molai na bandi ko na biso Allemagne, France, Belgique, baza na congé na bango et ça va bien. Voilà. Donc bandi ko ngai sango na ye nango lelo eza juste kaka na ye kolamsaka ba conscience ya makambo nyonso tozoyoka ezoleka na kati ya mokili. Ba malheur ya baninga yango nde pesaka ta mosusu biso tolamsa conscience. Ba bonheur pe ya bandi ko na biso et puis ça rappelle biso to l'âme sa conscience. Voilà, bande konanga vraiment liker mission pour nous sécuriser chaîne oyo ezali batu balingi ko combattre yango vraiment mingi. Yango bande konanga yi eloko kitoko manga kotela babamba ngo kalibanga. Et puis ezala kapé belé na nzete te mon eteli, muso ezana mubesu etela kanango na saison. Alors ceux qui et comme il saison la biso tozote là, il faut vraiment liker émission et puis partager yango na WhatsApp na yo na ba camarade na yo parce que ceux qui ont un plus yeba ke muninga msupe azana posa na yango donc okanga yango te partager et aux akito makasi. Voilà bande konangai eloko na yebi na tongo lelo touti tokolba touti touta ko perdre moi na biso moko mwasi na kati ya Belgique mwana mayele makasi mwana wana ba parents na epe baza bato yo batanga alors balingaki vraiment ba investir mingi na mwana wana na kati ya Belgique atanga ba classe bango vraiment souci na bango ezaki mwana bango atanga ba classe alors tango mwana sikoyo akomi azopusana en tout cas bango bando epse kaka balika mwana zalaka médecin mwana yo fo zalaka médecin mais mwana wana abanda kolinga te abima manga vraiment médecine eyelanga te malgré na makasi na chimie na makasi na physique na makasi na akale partout mais nga vraiment eloko wana nalingana ngango te mais maman na ye na papa na ye bande koloba yo za mwa liboso il faut ça l'honneur à famille. Biso ba parents na yo to tangi to sali bo yo li abi en tout cas nga vraiment na linga médecine te ngai na lina sana nga bilo musu ba biotech ba biloko ebele donc abandi ko proposer ba biloko ebele mais ezana ngo ka côté ba santé mais ba parents na ye ba linga kité il faut kaka za la médecin alors vraiment quand moi incompréhension kotaka pa ba parents mais le kola ba kwesa qui est vraiment alors moi na asalaki médecine malgré asalaki yango ezalaki musala na ete ezalaki eloko alingaki te asali yango mpona asepelisa ba parents atangi médecine bandeko nanga bambula ebele ntango azotanga mpe abali te azokende akomi ti na ba 31 ans médecine yaka molai aketa donc azopoussa na kaka médecin général akomi spécialiste ba parents bakomi suko coincé okobala te fuza pe na mobali tango wango yo boye na ba parents na bandi suko coincé bango ba okatsa de wana ba opesa mwana bango éducation ya bien donc sope na oloba na bino ba parents be ba oloba oui. Et cette éducation madame, il faut te coincer bana na biso. Boyo ka verbe coincer. Pas proposer, pas orienter, non,
coincé mwana na pe abalaika te mwana na eko silisa akomi penza donc médecin munene na kati ya Belgique wana bandeko asaleli diplôme na ye kaka 3 ans bolandanga malamu ba parents bozwa bakiti bovanda bon matin ezalaka 15 minutes ekozwa yo tante pona ko like yango pe ekozwa yo tante ekolia yo pe mega te ekolia yo wifi te ekolongolo eloko te pona kozwa pe tana yo 3 minutes ya ko partager na WhatsApp na Facebook na yo ole yo partageaka ba bloka buzoba partager bon matin bon déjeuner bande ko mwana mwasi wana tanga sali 3 ans ba pese qualification ya bien na musala sikoyo kuna na Belgique na hôpital ya munene kota ba Louvain kuna Louvain la Neuve ba kote wana mwana na mwasi akomi lettre pa ba parents na ye alobi na yana mukili na tikala ko sepela te tango muto bandi ko mona ke aja ko sepele bandi ke ajo na sona sepela faut ce qu'on a appelé moi ba camarade siko fona ke moi fête siko pena sala boy siko ngape comme na âge au 18 ans ngape na pona nzelani na lina kende na classe nanga parce que azaki mona mobulu te alinga ki pe classe na ye na tikala ko sepela ne loko nga na lina mukilite na sisi classe na osepela musala ngote sikoyo bobandi susu ko kwensenga suna bala eloko ta mususu nga na teke ona priorité sikoyo te na uti ba classe minene na premisa mutu parce que libala yemo ka zomona ndenge mama na papa na bango za dictateur na kati ya ndaku alonde pas zo dicter ye ndenge zo dicter mama bango parce que solo de na mama bango bi mama yo koloba na papa te nga na lingi na nga kozala médecin te nga lingi na zana nga boye na sala nga ba classe na nga boye na zana poto l'essentiel so na tangi na kolia na nga ata na komi médecin eza lokumu na bino mbongo eza yanga na lingi yango te mama bango ebika papa nenga zalaka talakaka salakaka ndeka ba mama bazala ko banga ba papa alors bandi kunanga moi na komi lettre papa esili azui poison yemo ko médecin ayebi ke kisi o na kisi o soko sali yango symbiose o meli yango ka 5 minutes ezebele lambalele lufwa lulu akili au revoir Amélie na chambre nae abimaka pepa ba parente okobima pete soki na nobali te kobima na kati ya ndako te yaya yo vivanga na mboka yo za na poto te kadon ozana na poto ka physique caractère nyoso za na poto te oyebike ndebo a mwasi wana meli poison mbala moko alali alamuka te ba parents kade bazalaka na tongo Alice aza wapi bon déjeuner to melati to déjeuner ba tiepe asala ngope un samedi ayebike papa bimaka te mama zaka na ndaku ba melaka ti ensemble na baleki na boy po yaki ye moko mwa mwasi na baleki ne misato bibali oyebike mwana na milakisi akufi na embala moko akufi na yala atiki tala kabaka ta lettre baleki na buki ko benga yaya te yaya nini akiti te bando ko samedi wana asolola na ba parents na solola sepela papa na linga bino en tout cas na limbisa bino na lelo na koma médecin ezeloko na linga na ngai te mais tala lelo na komi médecin en tout cas c'était dur pour moi lelo pe na mati grade na musala après 3 ans salaire na ngai mati tout na butu wana zolo baleki nanga na lingi bino makasi baleki ne bazo yamba bazo embrasser
bande butu wana zakika ne sengo donc journée na kaka sengo ala kisi mama ne sengo abongisi ndaku na bango et vendredi wana asalaka pété abongisi ndaku mama na yakukuta ndaku pauvre makambu nyonso tout donc azaki ne sengo et puis azobaka mama na zoba abi mama tena zaka pe na kanda na bino makasi misko na limbisi bino bozala bien bozala ki boton tozala pena ensemble na limbisi bino bandeko nanga nzoka nde na butu wana ndeko mwasi azokufa mama bakende boye bakuti na chambre ne talaka bakata abongisaki pe chambre na ye alongoli babiloko tututu ya mabe bakaleso ebeba tututu acheki ona kati ya sachet penda kakangi azwi bakaleso na ye tout basoutien babiloko intime surtout ebeba beba koti yango na sachet akangi yango bien bien bandeko nanga akufi batala mukanda boye papa na bango azolela donc akomo kangama akoba papa pe na ba jeune mo ba tension elomo akomi ko kangama kolela lokumu azaki nango soka zokende ma fille est médecin ma fille est médecin yaya ekwewa donc maman bandi ko se compte albi nzambe ali si tu komi na point oyo bandi ko akufi donc faut enterrement bakundi ye ki médecin esili alobaki pe na kati ya lettre wana médecin donc oyo eloko bolingaki na saleli binongo diplôme azwi pe na diplôme na ye ya médecin batenia ki médecin biloko nyonso aitilizaka atiaki yango neti na liboke na badiplôme tout badokie nyonso atangelaki médecine atie azwi na diplôme na ye atie na lettre na tiabi oyo bolukaki médecin na tanga yango oyo diplôme yango oyo botikala nango soki bosalela yango bosaleli yango soki bokotia yango api botia ngana kei nanga mpona nga nalingi nanga kinanga mosala wana te. Par là maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Tozolo babutu na moi, tosunga bana na biso, tozala wana pona bana na biso, mais eloko moko boyeba, ko coincer mwana te, ko coincer mwana ndeke te akokufa, ko tika yepe polele boita ko pumbwe, il faut si ozala e. Bana bazana bango boye te ko coincer te bana bazana bango boye omona moi mupepe loft etikali na kati ya maboko ezaka boye bazaka na mwana batalaka ye eloko nini na bo mwana na ye parce que tobotamaka na métier na biso tobotamaka na musala na biso bamsusu tosalaka bamsusu tosalaka misala tamsu oya ya obota bangi nango te parce que na poto la msu place okomi ezo senga ka osala kaka mais oyeba ke muna mutu abota na métier na ye tozala batu mususu balingaka kosala tongo ye en tout cas 5h 6h pona ye déjà na 12h 13h 14h alinga za na ndako bamsu balinga kosala pokwa ka ba 14h ba 16h alingi na zala na ndaku amonde bana ne ba ke classe abongisi biloko abongisi kolia ndesima ya ke classe mo bala remplacer à contrôler bamsu balinga ba kosala benda heure normale de 8h à 16h de 8h à 14h donc mutu non nzambe akabola mususu tant yozo ba ke ngana kosala musala ba koko wana te mais yende ya wana lingaka tant yozo ba ke ngapenda ba cleaning wana bikomba komba wana nde yango ya sepela tanga aza kokomba komba na école aza kokomba na ba bureau aza kokomba na banzela wana aza koyemba banzembo église aza koyemba banzembo kofi aza koyemba banzembo fali wana nde ya sepelaka alingaka ko bouger alinga bamsu balingaka ko bouger te banda vanda na ordinateur kala chaka kotanga ba email kozo ba téléphone allo bamsusu alingi kozala osala te alala na epongi bamso alingi kozala cordonnier tanga bungisa basapato batu azomona bato bazotambola balati basapato oyo ya bongisaki na quartier bazoleka papa cordonnier za malamu atel na makolo azosepe donc musala wana sepelaka nango
Yango tangu toza na bana na biso, photo yeba neni to komema bana na biso, surtout ne toza na poto. Soki mwana no penda atangi na ye, azu atakutu azu formation ya pamba ya bien. Ata lo kelinga za ne maçon, tika ya sala ki maçon. Yo eloko za naka o guide yeke abunga na objectif na été. O prendre soin na ye, azala toujours na taille ya activité. Pona bata mort wana ezala ebele te pona bima libanda ke nekoluka ghetto akene koluka bakambara ya mabe. Mais soko moni lobi na yeke nazo mono za mayele makasi. Mais mwana za mayele makasi abina lingi na sala droit. Mais tika ya sala droit. Ezaka te ke yo so sala kaka eloko o yo kozana ngo vanta. O yo ko la ko tout atolo e pa bato. Et puis ça qui to côté ba classe bana no batanga ba poste bana no bazoko bazana ngo yo banda ko loba ko ki vanta e pa bato. Et ça qui to côté parce que bato mité mama be bazake belé. Bakali mpemba. Telande ko ba mosi. Likola ki vanta. Likola batu ba mona ke mwana bango za mayele makasa leki bana batu nyoso to. Il faut que moi n'anga la politique. Il faut que moi n'anga la télévision. N'a pas de parti social. N'a pas de bo ya. Mais ça domaine n'a été azalae ayoka soni alinga n'a été. Ngamo moi n'anga musuna linga za la journaliste. Abi mama te na okokate. Abi na okokate. Gabi pona ni abi soke zaki na zaki na Danemark et to tikala na Danemark na ngena salango. Mais en Angleterre, na okokate, mboko eleki munene, mais formation eleki belé. Ake osala makambo susu. Oko ko forcer mwana te, oko ko orienter ye, otunye pourquoi lingi yango te, soko monika peso ba cause wana penza a ome a lobite ka tiki classe, mais lobite na ponye loko mususu tika ye parce que a ko travailler makasi. Au mwana bo poneli ya la pharmacie. Azoko doubler chaque année azoko doubler ya solo la nae obi est-ce que ça siro ko kamsalo so abi mama tika na kana ke na ngana liro problème exact so ga lobi exact kaka na pharmacie wana ezela ba domaine belé orienté mwana na yo médecin tamso mwana lingi na e azane tanle ba benga bango ba dina elite ba dentiste to to benga bango tanle mais bi siko tala mama wana likolo ko coincer mwana likolo ko coincer ye article bango diplôme akufi bandi ko sala kinga ipasi papa to maman to la sa conscience te muso yo mo pe na bo mwana o tikala ka kolinga te ba parents na o ba sala nini ba mvuka yo ndenge wana po to ko benga ngozo mvuka mutu ozo tia mutu mal à l'aise mukilo mutu ayaki quelque part azape libre ya ko sala choix ya vie na ye. Yako aider kaka soki asosa la choix na vie na mabe et puis ko orienter ko solana et puis ko pesa ba choix belé obi bon le cause maye le cause la médecin au cause la physicien au cause la mathématicien au cause la boye au cause la infirmière au kokende boy le okokipe au pesi au cause la droit international au cause la criminologue au cause la boy ba musope bazakana bande konanga à cause de la paix, à cause de la pompier. Bana la biso bela ba congolais bazaka ba pompier te. Et ça peut domaine bien orienté mwana na yo asunga ka bato amsu moto epeli, emsusu boye. Akepe na service wana ya pompier. À cause de soda. Ozo la cause de nationalité française, nationalité anglaise. Mais combien de bana na biso bazaba soda? Bazo bundela mboka o epesio mukanda wana bazo ko batela peuple o epesio mukanda wana azala ta policière na mboka combien tozala bango na kati ya communauté baze beleta et la pe musala kitoko ndenge pe ya ko remercier mboka o epesio mukanda mboko epesio nationalité oza ko ganga yo za na nationalité te ngana na nationalité o sala nini na mboka wana pour la population wana osalela bango nini o bakoki ko remercier yo tala ndeko na biso bandeko na komi ko chite akufeli mwana na ye
Il y a 30 et quelques, 33 ans, 35 ans, 36 a koufeli mwana na ye parce que il ko coincer mwana et puis azo coincer ye kaka pona baninga ba mona pona communauté mona ke yazala kana mwana médecin et puis azo loba na mwana okozala fierté nanga te mubatu banda ko mona ke moi ma fille est médecin les lorsque okoza fierté ya ebembe okozala fierté ya ebembe yaya tolobi bien faut éduquer bana biso to kotika bana biso na kuluna te mais tango zo ko éduquer mwana na yo orienter ye ko coincer ye te comme ko orienter na nzela o yazo mona ke eza pour pasi pona ye bamsu balinga ko kuta na contact na batu te ko talaka ba maladi wana te azo kokate mais pona kaza mayela azozwa na classe mais ye na kati na yazo kokate tala ndeko mwasi amibomi encore tant otinde kesu na médecine ayebi neni ba melachaka poison asali ngo na ndenga soin akufi na ye papa msuba yebi na bango poison te akomela pe boye abali baluka pasi boye ko mona ye boke pese un petit poison abiki mais ye pena meli oyo alala tanga meli yango kaka wa ba docteur tanga ba ekotala babi basali autopsie babi amela ki pena o ba mela ka mama na poison minute muketo zo beba na nzoto comme ko se décomposer tant ba ekotala ye moto déjà caramela qui on donc ba ekotala muta avimbi boy donc a comment dire ko se décomposer à bon attendez salut bande konanga partager mission liker et kozala kitoko makasi biso toke musala mama musala papa musala longolaka ba malade ebele na nzoto ningana tala kaka yo to luka musala bonne chance ça voilà ozwana kaka babi celui qui cherche trouve à bon attendeur salut je vous love liker mission partager et ozala kitoko makasi ba ma fingologue bo finga pe bo continuer kaka biso to bela cure ya no ma fingologue to finga te ato tira musapina liso na finga te bye bye.